Merci Kabouya, merci Nabino Balandia aussi du Congo. Lelo Isali début il y a semaine. Tout petit bino sur bon début de la semaine et puis moi malam il y a août. Alors ndenge boyebi oyo Isali Océa du Congo, Isali chaîne oyo boye. Isali ya combat chaîne oyo to ya sensibiliser, chaîne oyo boye to ya mobiliser pour na couper Sabino situation sécuritaire oyo ça koleka na kati ya mboka na biso yango wana. Nabengisi bino bo s'abonner massivement, bo partager ba lien, bo liker, ba j'aime nabino. Ezali pe une façon ya ko soutenir chaîne nabino, chaîne ya résistance oyo boye bandeko boyebi bozali kopesa biso confiance ya mwana to bengisi bino boko to ebele parce que ezali wabino les résistants prenons mi bengande to kutami lelo. Alors bozo ba télévision, ba télécommande nabino bo vanda bolanda boyeba nini oyo ezali koleka na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Alors bandeko na ngai lelo to kolobela makambo mwa mike oyo ezali koleka na kati ya République démocratique du Congo, mboka oyo boyebi ezali fruit ya récompense était que ono cadeau ba pesa biso indépendance, mais ezali fruit ya sacrifice ya vie humaine ya ba manifestant ba tambola awa bona mboka oyo boye pona kozwa indépendance. Mais lelo komona bisika to buti na mboka na biso na bisika mboka zo kende tozo mona comme si tozo baluka toza ko rompre puis toza ko sala ba recul. Alors lokola boyebi na betela kabino lisolo awa na kati ya Océa du Congo, bon lisolo teza ba recherche to salaka ke Chilombo azali entre parenthèses, boyebi entre parenthèses ezoko loko so komi chebo moi loko ane salakana. Donc toza na capacité ya kolongola ngo pe kubwaka yango. Ezoko moi liboke moko boto kangi et puis to fungoli yango. Donc c'est comme ça que Tshisekedi azali. Donc c'est ce que nous devons faire pour ne pas demain se retrouver dans le monde d'ici, je savais. Alors, yango wana tozebi sabino. Lelo na bandai ko sabino ke makambo élection na Congo tozomona ngo na liso ya malamu te. Et puis na Congo awa bo Chilombo abanga kana ba opposate. Chilombo azana ba démarche ya kokuta na guru na ye maître na ye Joseph Kabila. Et puis la seule muto Félix azobanga na Congo ezaka Kabila. Parce que lelo bomoni bato ba komi ko na congrès. Bato ayeni ici à Vital Kamerhe bakendaki na congrès na bango. Ba lobby candidat na bango ezali Chilombo. Lobby to ebite ko sala Mboso, Bemba ainsi de suite. Alors lelo oyo boye processus électoral tisiko bobozo mona ba carte électeur ba kombo iki élevé ba kombo na ba photo ezate total sibino bisika mboka to uti na yango boyebi awa boye batu bazaka na système ya koyembela papa Mobutu yambi sengo yambi yo do lelo oyo boye biloko wana ekomi kozonga. Ba image eza ko circuler bomoni Eliezer Tambwe Mwamba Chimanga député abuta na village na vélo ngaza contre élévation Eliezer Tambwe Mwamba te. Mais botala lelo Eliezer asangisi ba mama nyonso ya Kasai bazoyemba Fati beton bazoyemba ndenge zaka mupopa do mupopa ezongi na mboka. Oh bonda ko non chaque tongo ava batu bakene na musala il faut boyana bosala animation boyembeli Mobutu Seseko Mobutu le roi mboke za kozonga sima yango na ebisaki bino ke no Chilombo aza ko installer Zagawa na bisa bino to makenda kana Tchad. Zagawa ezali ke no batu bazo gérer république na tribu moko école moko lokola ba to soka Félix aza Moluba. Donc ce bomoni na mboka eza dirigé par service à sécurité à renseignement ya ane o demiap eza dirigé na mboka moko tribu moko constitution pesi biso ndingisa ya ko barenzela selon article 64 kuna ba chete ko no bosala bo même na nzela ya révolution même na nzela ya rébellion parce que tant mboka misusu
balongwa d'état pe on a kosala mu pop soki mu pape soki pe mu popa soki pe nini mais lelo oyo boy bozo mona ba mama wana bazobina Eliezer ou soutenir Fati Beto jalelo yango wana bozo mona lelo Tshilombo azana muluba président de la République ministère intérieur sécurité cour constitutionnelle donc c'est la tribu Luba qui dirige la République démocratique du Congo yango tozo senga na bino ba congolais ya kotelema kobare nzela ya makambo tozo kende uyobo jalelo obanda koembela Mobutu le Kolobobo do 32 ans o bato babunda IDPS ezala kinde 32 ans po banda ko envier bana Mobutu banda ko envier via Mobutu ya mwana lelo Tshilombo na bandeko na ye abakasai bakomi kosala makambo wana parce que bamoni ke non na Congo bato ba ko faire bango face bazalité. Moi je suis pas tribaliste et puis na kotia oza jamais tribaliste parce que na entourage na nga na za bandeko Kasai na za bandeko Bangala ba Swahili ba Congo parce que ba image oyo eza kola isani ke pouvoir o banda ko lisa biso baluba po baluba kango que non biso baluba to konyata bino lukula kala kayas yango wana to zo bisa bino peuple congolais Tshilombo azwaki pouvoir na nzela mabe azo gérer mboka na nzela ya zagawa ke pouvoir ya munoko ya mboka na biso yango tozo mona lelo obo seule chose oyo bonde tolobi awa ezali soit kosa rébellion pour constituer pesi nzela na article 64 soit comme ma peuple na révolution populaire soit désobéissance civile pour na kobare nzela oyo bozo mona lelo papa ya Etienne Tshisekedi wa mulu papa ya Tshilombo abombisa batu awa na stade de martyrs boye ba histoire parce que chaîne o eza chaîne o to ebisa bino vérité ba panda batu aboy batu basubisa pandezo papa wa Roma Jean-Paul da senga même mesure de grâce pour la nini parce que complicité entre Mobutu na Tshisekedi batu babanda trahison na bango lelote parce que banani mamba nani wana ba papa na tout quatre on ba panda bango ba nini la République démocratique du Congo n'était pas nous n'avons pas reçu l'indépendance du Congo pour na babilo kwa boy la République démocratique du Congo n'est pas un état voyou yango Tshisekedi na Mobutu ba yokana bazo batata wana ba pandra bango na wana na ponga bi koto boka au stade des martyrs batata batu donc aujourd'hui qu'on dit ma babilo ko oyo boye ba mama ya batu bobengisi bango babanda ko binela Félix ti bokomona ke mokomosu Félix to kuma avant mataratongo ozo transport et comme le rôle la partie était donc IDPS na lilo to so ke ndeko ma partie eta et puis na alilo to so ke na o bato baza capable ya kolongo la République démocratique du Congo ba comme ça en République du Kasai République ya Baluba prévane botala ba faux pasteur na bino oyobo Kabundu Walesa na veo asalaki awa le 11 na martyr Kabundu Walesa ola talisa bana nzambe kombo ya Jésus-Christ Kabundu Walesa projeter image ya Tshisekedi idolâtrie namba me stade wana de martyr biske ba bombi Etienne Tshisekedi abomisa bato kaka stade wana Tshisekedi benga Kagame ba embela ye wana na martyr Félix akopia ka biloko mabe yango tozoloba awa constitution ya mobeko likonzi ya mboka na biso na article 64 lobby façon tout rébellion oh nini rapport de force parce que ce que tu barre Félix Tshisekedi était un zélandais tozo kende makambo mes chers frères congolais demain vous allez pleurer vous allez dire ah ma réflexion moi na bino mibenga abana ko di sabiso azaka na raison parce que Tshisekedi akei na Tchad abi inspiration ya armée na bino makambo zo sale mana armée na mboka na bino ngape na komema na mboka ngai donc na Tchad c'est une tribu ya famille nani Idriss Déby Itno ndeli Félix ina makambo na na mboka na biso mais babilo ko diviser mboka parce que République démocratique du Congo ezalaka constituée na ba empire ba tout ba ba royaume na bango nde na cadre ya bitumba le cadre même boka nzembo na biso hymne national debout congolais unis dans l'effort unis par le sort pour cause ezalaka indépendance yango bomona lelo République démocratique du Congo to sangana mais le kula bande kona biso ya kaya ya Kasai bazana esprit ya ko dominer
nde bozomona lelo bakomi koluka kozongisa biso babiloko ya Mobutu wana koyemba roi soleil donc parti état. Et puis na bisa ya bino na Congo nde tozala na 4 batu oyo balingaka Congo nalobaka ngo awa so boko se rappeler isu na na Océanie. Eza na batu oyo bo balingaka Congo po Congo eza na bomengo. Donc so Congo eza ki na richesse te bakolingaka ngo te. Isa bandeko na biso espace linguistique ya Baswahili. Baswahili balingaka Congo po Congo eza na richesse. Eza pe na bandeko balingaka Congo bo Congo ezala te bo bango basafutaka. Eza bandeko na biso ya Bakongo. So botala attitude ba Congo bo mo ke bango Congo existe bisa fou. Eza batu oyo pe na 4 langues nationales to salango o baluka ko préserver ko garder unité nationale. Ezali bandeko ya province Grand Orientale, Équateur, une partie ya bandeko na biso ba Congo mais côté ya Bandundu. Tano ba Congo penzo ba Congo kuna côté Roi Stalin ya banda masolo. Bango pe ba mona ke Congo existe za te il s'en fout. Donc ba to ba prévoir ka unité nationale, isa bandeko na biso wana Bangala, bandeko ya Bandundu na bandeko na biso ya partie province orientale. Mais bandeko penza bango nde baluka bene no Congo oyo boye biso to tambola likola mituna bango to dominer baluba. Bozo mona pe ni façon na bango osala mboka. Ta brini to kangayo. Boya. Donc il faut qu'on barre nzela na makambu oyo. Pour tu sais que déjà capable que non lobby pe boye ba changer constitution ndenge za na boye. Bazo Lucas ko neni ba publier yango. Dans les jours à venir bon moi avec tout la muki boye. Ba parti ba combien ko bo ko kanga ba parti politique. Pendant bazo kanga déjà ba journaliste ko restreindre la liberté d'expression. Par là qu'est-ce que vous allez attendre encore? Il y a un monde ba Vital Kamerhe ko baza ba les corbeaux les renards. Ba komi ko profiter na ba bemande ba zui aliro na ambiance. Kabu ya tena ngana vidéo na. Bozomona dimension mboka tokomi. Botala bana wana ba musée Kindingu. Na Mosia Tshisekedi. Mama Denise Oleki soso na gu. Pala. Mama Denise Oleki soso na gu. Donc botala niveau bisika mboka ezo kende. Bana wana bozomona bango musée Kindingu aza porte-parole ya Ferro Finga batu. C'est que moi je peux comprendre na nzembo ba que non. C'est que soso leki Denise mama Denise nyakiru na bu. Ate bamba non Denise nda leki soso na bu. Bozo mona jalelo oyo baso fabriquer ba dictateur. Denise nyakiru za na fonctionner na mboka oyo to éviter poto mona kipe ayambaki ba shikoko na ba nembalemba. Po souci na bango ezali ba komisa gouverneur ya Kasai. Awana kisasa. Donc Sotozui Félix Tshisekedi Muluba président de l'Assemblée nationale, bon, il est secondé par un Moulouba. Assemblée provinciale, Moulouba. Va gouverner la plupart. Et ça va tout dans le IDPS. Est-ce que nous devons promouvoir vraiment l'unité nationale? Il y a un avis Sibino. Seul Mouto Félix Azobanga na minute où il y a Kabila. Il y a un besoin de Kabila Zotala. Pour que Kabila a zappé na mindu qui n'a qu'un kati. Mais na ba câble biso dozu muto zo la rapprochement entre Kabila na Félix ba kuta pa ba solula ba revoir lisusu ba accord na bango ezali Joseph Olenga ko. Mais Joseph Olenga ko yango pe depuis Chilombo ya abimisaka isu mbongo te na sensa na bango donc to comprendre sur na mécanisme nini Joseph Olenga ko a ko réussi ko convaincre Kabila na Chilombo oyo ba respecter ba accord. To vana te. Oh. Comment va pas quoi? Mutu oyo boye Ote na combien de sécurité? Yo combien de sécurité? Nanga yebisa batu vérité ata tokosa le logoté publier que te ngai ababoye peuple congolais donc mutuana donc ma rappelé. Yango bo mona ke mabe oto salaka awa na se ko futa ba awa na se.
Chilombo comme il appliquer politique il y a karma. Karma cela veut dire que non ma au ça en 2007 aux les foot en 2025 par exemple. Nanga tricher ma ponami awa aloba pe yango plusieurs fois que non élection en 2018 c'est ça qui n'a aucun compromis to bato bayokana déjà avant donc type papa était Tshisekedi akufa aiba ke Kabila a rotiki la Félix Tshisekedi quitte et puis à chauffer pour à un moment donné Kabila a kozonga nanga iwana azunjela exil. Oh c'est vrai quoi. Oh non il faut to kanga histoire ya Félix parce que le régime wana ils ont comme ko tanga ko lukavi na nga danger po bayebi que non nayebi man non nanga ti oyebi makambu oyo et puis eloko na mona ngosiko bizarre nanga ki exilaki na Ghana qui est Ghana il semble qu'avant son ambassade kuna sobene bon je ne sais pas tandis que ne quoi maman Denise Nyakero de muta ambassadeur na Ghana nanga yebisa biso vérité publier ba bureau par vote ate ko ça na ngo sur on impact té mais ba congolais ba yeba au moins que nanga ayebisa biso vérité et qu'occupé pour changer ba donne nous sur la élection en 2023 au bout mais tant que nous en muté malibanga okimi que pouvoir Kabila ezoluke bomayo mais bino ba to participer qui na forfaitie wana na 2018 au lieu ko publier Fayulu bino bo brité to za mutu oyo boye to pesa pouvoir to manipuler ce que mutu wana yo wana swa ko baluke na bino Félix Tshisekedi courage continue ko kanga bato wana kanga vraiment bango papa mona vraiment que non politique ya karma bano maboba sali peuple ko ba futa honta autrement ata biso doza d'accord tena makambo ça to bengana yo mais kangela biso bato wana tous les anciens dignitaires du régime ya Kabila parce que nanga andima qui ko publier résultat malonga on se sacrifier pour la république pour nanga lobona ba RFI qui était ngai na boaki ko publier vainqueur banako mais ba héros babima na mboka ndeni balumumba pe babima ba héros ba Jean d'Arc pe babima maintenant habité na sala ki yango ono ya la paix tout ça nini mais si ono ya la paix yosko qui m'exile tiki biso anamboka yango tozo bengi sabino ba congolais élection ya 2023 ezali lokola Mbenje webi Mbenje zoka arme moko artisanale donc gâchette kakabu parce qu'on ne peut pas accepter Tshisekedi a commis mboka tribalisme bande konyo so kaka espace linguistique bande konya Kasai Chilombo kena Ghana nini awa bonamboko na Angola tant baninga bazo réfléchir que non il faut organiser l'élection malonga Tshisekedi a dit ça bango te il faut tout ça là sommet moko ya Miss pour na cadre SADC. Oh bon mon attend tout que Félix est incompétent. La plus belle femme dont on sait que la Félix est habillée quoi ce que nous proposer biso Miss Zanine Miss Zabana baso atika la mitakala wana ou ba ta ba string ba caleçon ma belle nyoso pour les beaux excuser nga ba maman bandeko telle la proposition Félix a proposé pour na boka donc Félix a zoka esengonaye ya komona bana wana nzoto moite to baotika mitakala epana ye ezo sala ba dikidiki et sala ba bien au lieu ya ko réfléchir ndenge nini ya ko récupérer Bunagana ndenge nini ya ko repousser ba M23 Félix azo senga biso miss ya SADC kabu etchela biso vidéo ngana zali chef de localité ya Molebo chef de localité à Molebo, la commune en Sili. Alors, na lingina loba likambo yo ezali que non na monika ka bandeko ya Congo Brazza ba ekotia panneau ya bilanga ya groupement na bango a. Alors état ki mokonzi esenga ki na signaler ba konzi ya likolo ba mona yango mabele na biso ya Congo RDC bato bandeko ya Congo Brazza babandi ko exploiter yango ko sala bilanga soit ba jardin na kati mabele na biso na yango na sengi na bakonzi batala likambo oyo bango moko batala pano bino bozali ba misu na bango boya ki awa boye bisa bango baluka solution ya likambo po likambo ezali sur likambo ya niveau na ngai localité te likambo ekomi likambo ya niveau na bango bakonzi batala likambo soki ngane mona na faute bango baya koloba yango po ngana wela kali ya mabele oyo ngana bango tozala ka guerre na mabele oyo
mais to wela kango na lo bachaka boete mais nena moni batie déjà libende boye et puis singa ipasi taki mabele na ngai mwana mboka ndenge ni mabele ko moko kende boye tiko elingi ko loba ne batie boyo moyo sa subilanga koto eza bomoni video wana tango tozolo ba ke Félix Tshisekedi eza wana makambo azosala tozo comprendre te babo ba Brazzaville bango wana ba ko tia pano na bi na mboka na biso awa na sele tango toloba ke no ba Rwandais bazui mabele belé plus de so combien de 1000 et quelques hectares. Ah te eza Congo Kinshasa te eza Congo ya ngambu botal ba Rwandais a complicité na ba corps ba signé na Sassou ba ngwana ba boteli so mabele ti sikoyo boye ministre ya communication alekite pona koloba ke no voilà nini aucune déclaration à côté gouvernement congolais aucune mais awa na maluku ah siko tango bozo mona ba sécurité ya ba kwa mutu bozo douter le sou pourquoi tango Corneille nanga lobi bien ka kimi exil bien ka za makamba boy koloba ke bato bazokengela Chilombo eza ba Rwandais ba garde yango na bisebino ba congolais ba na muro bo mona bango wana ce sont pas des congolais ce sont des Rwandais ba FDLR Corneille nanga yango loko seki Corneille nanga ki mamboka akende exil bino bato bozo séparation Félix abimisi bango ba osa de bato bozo landa bango kaka bato wana nde bakoboma bino ce sont les Rwandais o baza na garde républicaine tangu nanga lobi yango est-ce que biso tunaki nanga lobango nanga dit que la vérité que les gardes au bozo mona ba ba kengela Chilombo ce sont des FDLR qui sont les FDLR ce sont les Rwandais mais bande ko na biso quoi baza animer l'esprit ya tribalisme ya bato IDPS ah nini nanga il faut kangama nanga mais nanga ibisi peuple congolais vérité bango wana ba uti ko otra biso mabele ko te asele tango biso toza distrait Chilombo baza ko avancer na allure na et puis j'avais suivi une interview, il y a des Congolais en Gambou, les Rwandais ont réussi à infiltrer même conseil à sécurité à Sassou. Dans ce moment, Monsieur Félix Césari, il y a coupé ça va Rwandais Mboka. Monsieur Imatouch Césari, il y a élargi à pire Imatouch. Donc Afrique centrale, Bimba, Gabon, Congo, Ngambo, Kinshasa, Angola, Rwandais va mettre à bord. Ces questions il faut se débarrasser na ba marionnette le quoi ba Félix Tshisekedi le quoi ba Sassou le quoi ba Macky Sall parce que Kagame a quoi avancer ba mwana bazo soka ba mabé na biso siko biso ba na bolandi chef coutumier wana lobi bande ko na ngai makamba ko beza ebele menazo senga na bino ndé na lobi awa ce que Félix bana ko gérer mboka ndinga bien azo respecter mobeko likonzi azo respecter mibeko ya mboka wana ce qui montre bien sa révolution biso tout côté les médailles mais dans cadre où tu sais qu'il y a même mboka tribalisme ka ba nomination baluba maman Denise a tu ayé bande couper un candidat député maman Marthe il semble que na yo qui peut que non maman Marthe déjà botama en 1933 bon calculer âge maman Marthe 88 à 87 ce qui n'a c'est trop pété asa candidat na Mbujimai donc tant va cause la terrorisme électoral en 2023 à cause de la députée la plus âgée. Donc normalement, Maman Marthe a co-siégé dans l'Assemblée nationale comme députée la plus âgée pour la co-siéger l'Assemblée nationale au moment où tu sais que la Cour d'État na Séni na Cour constitutionnelle, il y a la présidente de la République, Maman Marthe, présidente de l'Assemblée nationale, bakoluka sénateur moko espace linguistique ya Kasai, batie bakuna. Bozo mona mboka nenge ba gérer République dans les jours à venir. So bino siko bokende wapi? Parce que la justice c'est maboko baluba. Finance c'est maboko na bango. Intérieur c'est maboko baluba. Ba gouverner ba kuuta kana Kasai. Yango bomona ki basaka na réseau bano to kodonda to konyata bino. Siko bona place wana. Ni negosenga, ekosenga bato misu ba ku se rebeller. Bato misu ba kondima ke non, mboke kabwana. Bakatanga ba ko révolter République de l'Est, batuna. Donc tu sais que des gens luka kabola mboka oyo unité nationale mboka na biso na pendre bino tableau wala izada à danger ngai na lobby état que résistant mais boyebi ba corps ya EAC o ezali soutenir ba américain qui dit l'Amérique nous voyons l'Europe l'OTAN et les Américains bango baza ba créer EAC wana pour na ko maintenir la sécurité na est ya mboka na biso mais le 6 septembre tout ça na marche. On ne peut pas accepter niveau de tribalisme. Nous avons un président incompétent. Basana conscience mon côté pour résoudre le problème peuple na bango, mais bozo mona bango wana
bazo yemba pape nani les donc mon pape ezongi na mboka tribalisme Denise Nyakeru wana bakomi koyemela ye mama oleki soso na gu botala niveau mboka ezoke bana na bango bazo sakana bambongo mais bino bato bozangi mbongo bovandi bokangi maboko bozo observer. Félix Aza il est très dangereux. Nous devons faire tout pour se libérer de ces messieurs. Yango moni connaît nanga lobi Félix c'est un danger permanent pour Namboka. C'est ça ce que nous sommes en train de vivre. Il faut fermer plus vite que possible l'histoire à Sicile. Il y a un besoin de révolution populaire. Biso doza bateau que na osena mongo pas socialiste té. Ba socialiste té ba français ba américain. Il y a un biso balinga biso pour penchant na biso za côté ba communiste. Côté ba russe. Nazo rassurer bino dans les jours qui viennent. Toti katanata. Alors, numéro Nabiso Zali, on a plus de 243, 81, 73, 11, 702. Plus 243, 81, 73, 11, 702. On a beaucoup de Nabiso. Ma aide, ma idée, pour être le 6 septembre, tous à la belé liboso à Monisco pour nous faire un départ à Monisco et Pina et assez. Soit ça qui m'a liboso et à Kolanda. Les résistants après nous m'y vous s'abonner massivement, vous liker, vous partager et puis vous avez une façon pour protéger l'émission. Mais moi je ne soutiendrai jamais le tribalisme dans mon pays. Il y a toujours bundarrache pied pour que non tout restaurer mboka na biso, économie en mboka mata, sécurité vanda, basoda ba futama, mutra muntu a se retrouver na musala wazali kosa. Ngana bino tukutani na mekolezali ko ya. Inquiète.